fait, comprenez ce moment on a caché c'est que tu respecter les gestes barrières par rapport à Covid-19. On a respecté Malobaya. Mboka, chef de l'État, papa la biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc le père de la nation. Toujours dans notre rendez-vous spécial le week-end, là, na lobby, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure d'accueil. Borosoir. Biso na Bozart télévision, donc, na rendez-vous na biso spécial le week-end, tambola tambola. Les samedis derniers, les samedis passés, tozaki bongo na kapela et aujourd'hui, toza vraiment na Matonge. Place ba diaspora nyon surtout ba na kini o bazali bana Mboka. Balinga so baza kini awa ba se détendre. Ba zala ba mona ambiance Mboka nde se pasaka. Et aujourd'hui toza na avenue du stade plutôt. Une équipe technique nanga mobimba, je tiens déjà à remercier grâce Parker, ma concert privé ainsi qu'agirait ses bras d'or derrière la caméra. Il leur sert pas et me respecte beaucoup à Papi Kelly depuis quelque part. Tozo continue na spécial le week-end na biso nakati ya Matonge. Ah déjà tout le monde Matonge spécialité na ngo zaranine. Pour qu'appelle déjà to l'accès bino spécialité na bango zarangulu. Bangombe pesa bantaba pesa nango ba poisson pesa li mais bango bazara beaucoup plus nangulu. Et ici à Matonge to mona rappé ba poisson bango pe basara poisson bien. Baza pe sous na ba taba pesa li basala la biso pe ba restaurant ba pondo limbondo basto ba poulet mayo pesa nango. Donc ba poulet rôti pe na moins cher na la vie est belle. Et belé. Donc, dans mon côté, voilà, je suis avec ma concert grâce par cœur. Quand des alaka comme d'habitude, Aza a déjà kokota, Aza liloba koloba bino par rapport. Il y a journée, na promesse autolaka qui bino spécial le week-end. Et bandora tete tozo sengaka bo soutenir en obo et des projets na biso et que ne vraiment liboso to ça a toujours davantage plutôt. Grâce par cœur, bonjour. Oui, bonjour, ma consoeur de Balobi, qu'il n'y a pas deux comme toi, Talara Nakatia Bozart Télévision. Je salue tout d'abord tous les abonnés de Bozart TV et surtout à toutes les personnes. Oh, bah, mais ça n'a déjà roté à la biso, Mikolo, bon, mais ça n'a vraiment la biso mi balé quoi. Moko, on a chaîne à bino, normalement, mon fille, morobo. Yeah, donc c'est ma consoeur, grâce ma cola, tout comme grâce par cœur. Quand on vous avait déjà promis spécial week-end la biso torobando déroulango chaque samedi et puis il y a des endroits où torobando kita talara Matonge do balobara Matonge c'est Bruxelles, je sais pas so balobara ndenge nini bandal c'est pas Matonge pour Matonge ata libanda mboka ezara pour na Belgique ba na Matonge na bango donc na rati ya Congo à Matonge c'est Belgique ou Bruxelles. Nous sommes toujours là pour notre miel la binoraka ba innovation ya bien na katia chaîne et puis on est déjà là sur place tout le monde a déjà poisson ça ba cuisse dernièrement à Capella tozaki ki na ba ngulu kuna pena bo savourer ki ba ngulu na maboke ya ba sorte belé mais aujourd'hui nous sommes vraiment basés sur Matonge et puis boromona biloro mususu na sima quoi on continue donc à diaspora Matonge changé té ezaka nde boyebi ndenge fonctionnaka grâce par cœur dans une question moko nazomona week-end na lelo na weleke ya Capella aux autres vont comment bon en fait beaucoup plus non mona que c'est comme si na Matonge bon moi je suis pendé par rapport à Capella hein mais toyebi ke mwa ngongeza nango nanu batu baroya mais biso toye pour na boulot bisika nyonso eza terrain na biso donc je peux pas dire que Capella eleki Matonge ou Matonge par rapport à chaud non Capella la spécialité nango eza ngulu même si baza biloko mususu mais ici à Matonge tout monde appelle poisson il y a maranango ba biloko nyonso il y a maranango ba poulet rôti poulet mayo nyonso ezali mais to rozela bango pe batu o bazo leka interview par rapport ya show ya Matonge na Capella. Ouais, bon, chose à l'enroca et là on a que ici c'est beaucoup plus la classe, hein, la classe
Donc ba diaspora ba okotala na bangambu to mona que ba car penze parquet et puis biloko akolia mutu na mutu okosala choix na ye ezaka ngulu te nini te il y a des poissons ba tigeza ba cuisse ezali donc en tout cas j'ai vraiment apprécié na sepeli nango donc je peux pas dire le contraire quoi. Merci beaucoup. Là, je tiens à remercier une concert à moi, Jandang, la fille à papa. Donc, merci Jandang, on est ensemble. Je reste, brother. Donc, on continue. Toujours continuer quand on a Nabiso. Toujours tambo, là, na spécial week-end. Maintenant, toujours la Matonge. Tout là qui ça. Cher internaute, sinon, surtout, il y a Bozart TV, comment week-end ça se passe à Matonge. Voilà, solo, vivre à travers Bozart TV. Merci beaucoup, ma chère internaute. Il y a Bozart TV, n'a expliqué déjà place itozali. Voilà, to comme penza place il est la biso poisson yango, il y a bien à propre. Tout le monde a poisson té. Il y a aussi tige, maman bonjour. Bonjour. Il y a un peu tout le monde au salaka poisson té na tige na quiz. Tige tige. Tige mi panza ngombe. Est-ce que il y a mi pandi ngombe? Mi panza ngombe. Donc comment tige ngombe na tige mi pandi? Tige ngombe na tige mi pandi pe to salaka to tekaka. Voilà comment bon fonctionnera awa na place oyo par rapport à vente. Bon, tout fonctionne na biso bien, to tekaka na biso côté kezala, to teka vraiment bien. Par rapport à prix pe comment la poisson est boy. Oh, ils arrêtent. Poisson so te kande selon de to sombela ka so to sombi poisson de terminer ne boye to te kango ba 5000 ba 6000 ba 7000 pe 8000 pe to komaka. Mais est-ce que ba oyo botie awa ba nini o ba légumes oyo eza côté ka ou so te zaka so muta sombelo ko botie ba oyo eza ya côté kate eza muso sombi poisson esengeli ali yango na biloko to benga ngo salade tomate concombre chou na vinaigre. Merci beaucoup maman. Voilà, spécial week-end nabiso izo continuer kaka tozo tambola vraiment. Toza vraiment ya ko tambola pona ko zuela bino penza ba actualité ya spécial week-end grâce par cœur. Télémano pardon na moni Makambu ya bien eza awa yo moni ndeni. Souka poisson on a moni dans na biso mi baye na moni ata loboko ekoka na poisson ote mais te moni ndeko na biso o sala penza biloko kitoko mais mingi to sepela soka lobi mwa liloba moko et sala biso bien makasi. Bonjour tanti. Bonjour. Te moni yo ndengo zo sala ba biloko na o est-ce que to yoki koyeba par rapport ya ndenge bo fonctionnera awa nde bo tekelaka en tout cas vente les ndenge nini? Bon, vente les canaux, moi bien, surtout que les gens qui va qu'il y a ba côte, c'est tout cannabis bien. To ki koyeba poisson mobimba bobote ka combien? Oh amneno 8000 francs ba o etika 7000. Mais ekendara nango pe batu pe ba sombaka. OK, ekendara nango très bien. Bongo ba o tozo mona ba tige o to ki koyeba soki eza musuni nini? Oh eza tige mpanzi ngombe. Oh eza makoso. Liamaka. Makasi. Merci beaucoup et bon différence ni nyango bo salara entre ba journée ti ba lundi et puis ba jour à ba week-end bo vente entre ba jour wane le kandeni. Bon ba journée ti ba côté ka vraiment ça la moins bien vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mardi, mercredi, jeudi ça la vraiment ka bon ouais. Merci beaucoup en tout cas to sepeli senga la batuba ya rolia mingi na mesa na bi. Non, c'est pas ma cassie, ma fille, ma garçon, on s'est là pour salir poisson et na Matonge, na venu du stade. Comme on a Anita, na teka A2, na zam payate, nous ça y est bien. Voilà, na pour salir poisson bien, nene, aépa, Anita, on l'a poisson bien à la décité. Merci maman Anita, to sepe pe la gentillesse na o désormais au bandomo la biso awa. Ok, merci beaucoup, chers internautes. Comprenez que tous a toujours marché en mode week-end. Nous sommes là pour la CPL Sabino, la Sabino vraiment Kinshasa. Voilà, maintenant tous a c'est qu'on a avenue du stade na couloir.
précisément na nini na la vie est belle, espace la vie est belle. Bino mo bomoni déjà ba poulet rôti, mais chose étonnante, c'est à 6 000 francs. Yango ngena de la bino interview na no comment a expliqué biso comment ba fonctionne ka wana ba poulet na bango. Bonjour noko. Bonjour maman. Bacha internaute ya Bozart TV o baota la biso balingi baye banat d'abord kombo na yo nani? Ah bon nga kombo na bien nga papa mo grosso. Sinon nga vie beaucoup pour mamba olamba yebika vivre la musique ndenge ezala. Vie beaucoup mais to comprendre place nyos to mona ba poulet ba 9 000 10 000 12 000 mais to ye a poulet rôti à 6 500. Neni bosalaka? Bon, biso ce que tu as na cité système tu as na action. Tu tcheka 6 500 plafond ba mort. De ma mutu pepele de 6 500 donc partout no monde na tu as na 6 500. Ce soit mobimba poulet ton ya munene penda poids 12 6 500. Na poulet mayo pe 6 500. Te poulet mayo te meza poulet mayo. Moi to ke ka musika te 12 000 francs li ngomba. Poulet mayo 12 500. Mais non boso mbakango comment pour baninga nyosu bateka ngo na ba 10 000 11 500 bino botia on a 6 500. Ko somba on bino bozana bino ya besoin ya bénéfice te. Te bénéfice ezaka na kati. Bo muta sala musala sa bénéfice azate. Bénéfice ezali mais yo ebikaka. To ngande action te ka mo belé yo ebika moi bénéfice à muke bani. Merci beaucoup papa. Mon grosso voilà nasana concernant grâce par cœur y a pas en question y a composé yo. Oui, en fait, noko nga curiosité langue betika que na lingue na ye ba poto moni ba poulet ah et tout, je me demande est-ce que bino bozara na spécial poulet. Te toi na spécial poulet te to sala tout. Tabangulu donc poulet donc babilo tout otumba mo bobo ngomona donc ngai inda penda bani. Oui, na uti ko mona misuni mo ba uti longola mais c'est comme si ça poulet te. Ba poulet zali mo mutu pa koya na ngulu ne batumbeli mo mte na taba to boma pe taba. Mais mutu on pe na ete maga ke no so mataba mais na ete bani. Siko vente kenda nango bien tala pe ka de confinement et salami c'est que rythme ya rote ke zongi. Donc banda kof maison ngaki donc pepe yo mozo monara donc calamité oyinda o kulwamba dia kokoti yo ebika da talaka kulwa via safula fait beaucoup la safula ngodon rien à dire. Merci to sepeli ndenge bo permettre bisoto tuna bino moi mituna bonne journée. Merci maman. OK, voilà chers internautes, on est là toujours na cadre kaka ya musala. Voilà, toujours spécial week-end dans Matonge. Tozo tambola kaka a peto moni action peka ya poulet rôti donc toujours à 6 500. Je reste bras d'or. Ya kapenza awa ola kisa bato bazo tala biso. Comment ezako s'est passé awa voilà na moni déjà donc je reste non awa grâce par cœur. Omoni neni par rapport ya kuna na makoto nga moni Elengi za koto. Ouais na moni pensa que ici c'est du bon parce que to moni que ba pena na ba Soso ebele donc c'est que pensa bilo na bango ekendara pensa mais une chose que j'ai remarqué puisque c'est comme si bango nyonso ba te kaka na prix moko est-ce que bate kaka en excellent bien basali ka bon pour attirer ba client. Bango nyonso ba te ka prix moko te parce que kuna déjà to moni na 7 500 awa to moni on a 6 500. Yango na reçoit papa awa a expliqué biso comment ça se passe parce que d'autres personnes bazote ka na 6 500 ye azote ka et na 6 500 plutôt ye azote ka la biso na 6 500. Bonjour papa. Bonjour maman nangai. Ba diaspora ba otala biso na balandi nyosu ya nani ya Bozart TV balingi ba kombo na yo d'abord ya nani. Awa tozana Matonge na coin ya couloir Madia Koko et pas ya mamale action poulet bisonde ba to sala ka Soso bien to sala ka teke te mais to sala ka bien pour olia ozana santa bien na che Soso 6 500 na calculer na un moment auto outil ba misale za quitté ba tout bazala qui vraiment placement bon avec 6 500 mutosa atayo za maman so ba peso 6 500 na ndako olingolamba Soso to mon eleki mukie to faciliter ba to bazana faciliter ko somba à se retrouver na moi mukie azana ngo pombongo ezate na moi mukie pe na ote kanza batika ba na ete
asungaka na mukie mukie tokozwa toyeba pende ni lobi tozala. Même si poulet mayo pe c'est à 6500. Poulet mayo to bakisaka moi ingrédient mo mukie po mayo to somango à part. Mais tu exagères te ça peut moi primo ko ya mukie kaka pour faciliter yo. Eza bongo. Phénomène poulet mayo bato ba otala biso ba ngi ba comprendre avant ezala quitté tout monde comme maman comme ba finyon sonalia poulet mayo OK boy poulet mayo zongi poulet mayo et ben non ndeni poulet mayo ezali elo moi malonge bakisama te zaka mayele na makanisi osomona to koki ko sala ndenge nini poyo sepela ezali kwa bato bande ko tonga kala ba modèle bilamba kaka moko non lelo tangu évolution ekoti bazotonga bilamba pendenge mususu selon mode eza bongo kolia pesa bongo donc tozo évoluer bongo mayele nde fo esala po esa bien mais kwanga batikela bateke fo eba ko sala poulet nde batikela biso mama lende makambu. Voilà, je reste bras d'or mama lende makambu babita la niveau ya propriété donc tina sima awa je reste bras d'or yakana nu awa na labo awa place bazo préparer donc ba oignon ba mayo oh bon mayo ngo penza na éviter ba ngo pe na moni na ba ntaba lisusu c'est que penza masolo eza nango donc normal je reste bras d'or tala awa te nzambe na ngai ba cher internaute ya Bozart TV Makambu bo mona te vraiment botela biso nano mais c'est Séguin. La chèvre de M. Séguin a tellement déjà. Donc, on va dire déjà. Et ça, préparé. Quand on est qui va pouvoir voilà, dans la vie, déjà, tout le monde. On a biso bazoka, bafibo, la biso déjà na bassin. Il y a les épices déjà mélangés à conique. Et ça, ça mungwa, mungwa ekotima muscade, moi céleri, puis ya wana. Et ça grave te ko ba kolamba. Mais ba kibi ndete. Moi épice ekota quand même kibi to salela ndete. C'est pour moi féliciter hein. Merci beaucoup parce que c'est rare mutala mbatia qui mange te na biloko hein. Mais ah vraiment bazo respecter. Voilà ma chère internaute ya Bozart TV quand on est na bino vraiment spécial week-end à Matonge mais na on dirait Matonge pende komiko le kashaba na poisson. Po tozaki na kapela to ebi ke kapela ngulu mais Matonge penda depuis place au banda kiti place toza parce que to uti likolo to kita. Poisson comme pas possible, je reste bras d'or derrière la caméra et denga pardon zelanga ba oh on habite ça ba requin. Niveau ya poisson oh non. Grâce par cœur. Est-ce que koko ya pardon tout sur la mouke pour na oh non mona awa. Tano par rapport ya ba poisson au penane to tambolé. Ouais, non, mon penza poisson, on a habité ceux qui ont requin, ceux qui ont baleine. Donc, en fait, le samedi passé, à Capé, les ala qui ngoulou, mais ici, je remarque à Matonge, c'est beaucoup plus poisson. C'est comme si la spécialité na bango eza poisson et puis baptise il y a tige mi pandi ngombe et puis surtout yesu boto mon la décor bien il y a ba chou, il y a ba concombre, salade, il y a ba salade. Ouais, ça ba biloko mo boye sengeli vraiment ekotara na nzoto parce que eza ba limon moko boye o ezo nourrir corps. Même quand on va vers les médecins, bah médecin va conseiller à biso faut manger bio. Quand on dit manger bio, ce sont ces genres de choses, les concombres, les tomates, bah chou. Donc il y a vraiment peu ça bon anticorps ma casse en tout cas Matonge vraiment tokos donc biloko ba poisson botala poisson oh. Parce que façon bazo salé lango na propriété donc c'est vraiment bien et puis poisson faut ezala que akola na bonne famille pour santé à poisson oh na habité donc biloko za soin malgré que babi que malade des en Mboka mais ici je trouve vraiment que propriété ezali vraiment j'apprécie. Mais la monnaie place sur un niveau va saler les pistes non ça au niveau va saler les grâces na habité. Ah en tout cas matungulu là vraiment hein, quand on dit en français les oignons donc sauce blanche wana sauce blanche wana et contribuer penza za te bisika mo boke ba osali loro mo bo ba tiango ya mukie neti ya redefa mais ici c'est vraiment en gros et en détail tout le monde yango do ba client so ba ye awa ba rolia ba osala vraiment à l'aise quoi ba osala bien servi.
bande kolombiso poto. Laissez-moi vous dire vraiment, totambo na biso to bandi likolo ti to kita. Mais l'espace où la man caché, donc non. Propriété za awa na niveau ya kolambela. Non, et ça vraiment différent. Yango ne bende sa li différence ya bato ya likolo na bato ya se. Et puis comme on a ka ba Poisson na bango façon ba saisonner yango grâce par cœur. Na bité yo so mo no ndeni. Eh mama tika zo bo manga posa na kata na nge émission na banda na ko lia ba Poisson surtout moi je suis vraiment fan de ya ba salade, ya ba salade. Donc non na makola posa na tika yo mo ko démarrer on la vanda na banda na ko lia. Po bato nyoso ba yebi grâce par cœur ba yebi que j'aime trop manger ça. Mon grand frère Didier Pedro Ayengo ayebi ma solo ayebi non grâce par cœur yo faut comme mara mikili po biloro yo lingara yango donc et c'est pelisanga yo comme mikili ndeni po to monyo déjà awa donc il y a pas à dire. Oui, il y a pas à dire mais so de tel siko mikili ba biloro pamba mais ici chez nous deux fois na ba conjoncture na biso po mutu alia boye ba monora neti mutu ambongo or que ezala ngo biloro moro boye qu'une personne peut commencer à manger chaque jour. Pour la batumusus, bazora moins complexe à babilo quoi boy. Donc on a loba et puis auto ça une émission oh Christian Luko qui poto na poto depuis de là où tu es. Donc yo yebi marambo grâce par cœur loba donc nous sommes toujours là car poto like Sabino que na kin pe batu ba vivara bazali. Batu ba vivara bazali to yebi spécialité Poisson izaka na shaba. Côté église la louange wana mais awa na ebité. Moi na lo bébé jate comment la chabana awa yo mon ndeni. C'est là non différence à chabana. Bon différence à chabana awa ezara que mutu o alingi et lorone kende liboso a osalara le meilleur. Donc qui ne commande déjà la connexion chaba c'est chaba matonge c'est matonge donc en tout cas ce que je peux dire ezara yango pas trop de commentaires à faire. Commentaire à faire ils en ont ngapé non pesa non différence te po non na la kisi bino comment chabe vouloir até le problème voilà so na la kisi bino ndenge ni chaba les week-end prochain ils a tourne non oui il y a spécial week-end oui donc, chers internautes, il y a une chose que je voulais vous rappeler. Tout ça sera spécial week-end. Mais pour toi, il y a une émission où ils ont vraiment suivi. Beaucoup de la rabisso, où ils ont posé na bino. Non, par cœur et ma cola, to lingi week-end au boss salon de sika boy. Voilà to robando noté. Bon, si que la rabisso racha, nous on peut faire. Mais tant que yo vendra na poto za mwana njili, oza mwana lemba ba tchétché zali ate. Biso to lingi to mwana lemba, to lingi to mwana shaba. Mais les biso, bah numéro la biso ils allaient afficher sur les bas de cran. Bah numéro musala. Oui, sur Rosana posa au comel biso te reprendre et puis na bateau bazana posa va soutenir émission to le la bêtise. On n'insulte pas les gens, on est là pour montrer ce qui se passe dans notre ville de Kinshasa. Donc na moni le remora ma bezate ba o bokenda robe bisa bambongo bisika mususu par cœur na makola ye. Toi na besoin ba soutien na bino donc nous sommes là pour faire le boulot. Mbaye aussi là babi Jansingimbi Manyema Sport on est là tout ça comme ça là donc tout ça kandolo baka Jansingimbi gaucher magique Manyema Sport on est toujours ensemble spécial week-end na biso yango yo tozo continuer toujours kotambola. Voilà, Viron Zambijika qui si babi kumu Africa Design. Toujours continuer toujours na spécial week-end et en plus solza lelo na Matonge to tambola ka ndenge to ebisaka bino. Je reste bradeur donc et les biso vraiment to tambola. Qu'est-ce ya makola to tambola na spécial week-end à Matonge voilà. Bah, cher internaute, sur la Bozart TV, quand grâce par cœur, ou tu koloba, ceux qui ont soutenir les émissions na biso spécial week-end. Nabi ke ba congolais belé bozali banda, boyebi ba commune obo utaka. Biso to pona ba endroit te. Bino bozana bo komela biso grâce to lingi lelo bosa spécial week-end na kasa vuvu. Lelo bosa la biso na lingwa la lobby na gombe lobby wana na ngali ma s'interpe ba teka kala bango ba place ba chose na ngo belé bon marché o bokende biso njili kimbuta bokende cheche bokende wapi donc biso toza wana kaka pona ko sala
oyo bino bokolinga. Grâce Parker, to komi déjà na suka émission na biso ya lelo spécial weekend. Lelo na kasa Matonge na habité soko lobanini na bato nyonso tout balandaka Bozart TV partout dans le monde. Ok, merci beaucoup ma consoeur grâce Makola. En fait, on a l'ingéna loba o eza motuya. Comprenez que ba week-end à bosso bo moni grâce par qu'on a moi ba gondo boye et ça rara pour l'émission la biso et se déroule couteau do et ça rara week-end moro bo relax et en fait je demande beaucoup plus na ba diaspora au bazabisika sur Londres, Belgique, Paris pour soutenir vraiment conception émission la biso ya oyo spécial week-end bisika nyonso yo zali olingomo na Kinkole olingomo na ba Simon Plaza Maluku. Deux fois on se limite par rapport aux moyens mais ceux qui boromi ko komela biso moi partenaire moro abimi que non samedi oyo non ça le loro mo bo kende Maluku po talara transport toro kende toro samusala po to sepelisa ba ya biso batala biso donc bo pesa biso chance ya ro kende liboso par rapport à la conception de l'émission et ça émission moroté auto finga batu non ici c'est l'intellectualisme tozo sala biloro o eza malamu pour la Mboka na biso pour na relakisa bisika pe ba valeur ya Mboka ezali. Donc quant à moi c'est juste ce que je peux dire et puis je salue déjà ba o ya ngai o ba mesala rolandanga. Là je vois déjà mon vieux Papi Nekina, hein? Papi Nekina porte-monnaie de Dieu na kati ya Lyon. Balobi mobali ya mutandu, non? Zelara jour J, le 7 septembre, c'est mon anniversaire. Et puis je vois encore Christian Luko qui poto na poto, hein? Papa la Corneille, Luko qui poto na poto. Sans oublier Faline Dombasi, Pichu Bemono, Blaise Koudia na kati ya Belgique. Donc ba yangai biso yeyo bo emaka bo partagera et osala biso bien. Merci beaucoup, Wana grâce Parker, ma conserve. Donc, na Bozart TV, moni grâce ma colle à la bouche électrique, moni grâce Parker. Donc, tu travailles à Bongo. Merci beaucoup, na Jires Brador derrière la caméra. Donc, Mouto à l'ambra benda by mange. So bon mon abisso na face, so bon mon abisso. Yata zo ya otengama. Abimisoka. Mon bimba. Et merci à Hilaire Serpent, donc notre monteur. Et merci à notre papa Papi Kelly depuis quelques passes. Un boss a connu une éducation ya bana poto po ba boss ebele ba nyoko la bana batu fort mais abiso ah non. Papi Kelly, l'homme du pouvoir, va dans l'angwende en plus, loba, je reste qui l'homme au bras d'or à Ebiango. Il est Clark Nyoka à Ebiango, donc pas trop de commentaires à faire na boss nabiso. Ok, merci beaucoup. C'est Rolo Bezali, donc suggestion nabino par rapport à l'émission Oyo. Batu bakolaka na ba conseil na ba remarque so monique place moto sali mabe c'est pelisi binote komela biso non grâce wana sala mabe Parker wana sala mabe makola place wana bomeka ko bongisa ça biso énormément bien yo bakse sous ezali que bo s'abonner bo commenter bo aimer et bo partager la émission na biso oh vraiment lingaka na asepela na musala grâce makola asepela musala grâce Parker na Bozart TV bo partager émission na biso et surtout ba j'aime na bino et bando sa biso lisusu toujours toza zala na ba fort toza forte plutôt yako la ki sabino comment Makambu eza ko se passer. Quant à moi je vous aime énormément, je profite aussi yako remercier batu nyonso yanga penzo balinga ngo bazala nanga Jérémy Mbala babi petit frère propre et non qui charobo luka on est ensemble malgré sa musique mais je porte toujours dans mon cœur et sûr qu'il y a Rosie Momo depuis Paris, Sandra Tumba, donc à maman Sophia Mbala et Sonia Mbala. On se retrouve à la prochaine numéro. Pardon, j'ai oublié ma grande sœur Stone, hein? Balobi Sylvie Wayongo, ma grande sœur Stone, Naratia. Oh, le biston n'a qu'à se fifi. Oh, t'es baston basé belé. Donc, Sylvie, Wayengo, donc ma grande sœur, n'a pas ce bambo t'es belé. Et puis, je vois également Christelle Sita, ma grande sœur propre aussi, n'a à Paris. Donc, Bozart tellement belé. Mikolo, bah, oh non, tozo boaka. Bah vrai pour Bercy libanga Bercy abetele biso lisolo libanga donc mabanga ofele za nango soute ebelo to boira bango mabanga ofele ba mela biso bambongo. Là je profite aussi à ko
souhaiter heureux joyeux anniversaire à Patrick Itilumba, Babi mois d'août, c'est ça moi na biso ils ont continué kaka. Babi lobby dimanche déjà toyo kate quelque part, to célébrer anniversaire ya Patrick Itilumba ya Astaka Penga, Babi binonde bana août ainsi que à Trixon TV. Donc Serge Loukoussa. Là je vois Tichik de la part de Jires Kilong au bras d'or. Il y a 7 ma belle là, donc je reste bras d'or et on est ensemble. Evan Nzeka, Babi Evan Nzeka, Jérémy depuis Paris, donc on est ensemble. Babi Sola, Basola, Mouton Sola, Mikolo bien. Donc, viens à Paris et pas sur la Kitoko. Dès la macuise à Paris, Bambo Tebele, l'Isolo Zara Moko le 7 septembre, anniversaire à Grace Parker. Donc, Tozala ba soutien Nabino et Sabiso bien, Evan Ndeka Jérémy depuis Paris, donc le président de l'association Kingasan Bomoko, hein? Donc président de l'association Kingasan Bomoko, Evan Ndeka Jérémy. Rendez-vous le 13 septembre, donc Toyo Kate po Babi Bale Kobeta, Batebele Bozala. Pas de commentaires bidons, on se retrouve prochainement. Bye.